Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonsoir, bonjour. Bonjour, Balandignon Soya BBC, bonjour, bonsoir, et si que les hommes partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien, bisopé par la grâce de Dieu, tous bien. Alors, quota, aimer, partager. Ceux qui pèsent en balaliboso, s'abonner la grande famille, et aussi vraiment biso bien. Voilà, please, la grande famille, beau s'abonner, beau matissa, j'aime, et que ça vraiment bien. Famille Libota, shalom, 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 shalom. Le péché shalom, j'espère que non, vous êtes là. Alors, Bokota, les dinachou, j'espère aussi Bozawana. Voilà. To solo là, je crois bon mon titre, bon mon IP photo et miniature nabiso. Lelo naza down. Lelo naza vraiment down, na mata vraiment likolo te lobi na mataki, madon lobi na mi kataki donc na ebité so na combien de morceaux. Maman bébé so silika kaboye bandeko na suka ki mutema. Nasuka ki mutema komona kotala injustice ezoleka sur les réseaux sociaux hein ya voilà ceux qui komatananga kanda wana nazali nango lobi et déranger ki bandeko mususu bolimbisa toza bato parce que ngai normalement nazalaka nanga hypocrite nazalaka nde vrai lorsque nayaka te pona opakola bato mafuta nazalaka vrai et injustice ezoleka sur les réseaux sociaux bandeko boki ko comprendre en côté. Et maman bébé ce qu'on joue en premier degré tala nengo ke penza likolo makasi. Voilà, merci na bande konyo so ba komela inga, merci beaucoup. Mais bon comprendre que non maman bébé ça za la vrai hein. Ya. On les a juste beau comprendre que non maman bébé ça za la vrai. Parce que les gens basé belé basé ba hypocrite awa. Batu baza vraiment ba hypocrite ko mona mutu moko abimi abelela ke no groupe Simba boza wapi boya botala basimbi mutu na biso basimbi ndeko na biso et sinon tant que non président na bino nanu a format bino botika même pas ko sa nini ko telema pona ko sa nini pona ko poko telemela batu o bafinga président na bino alors donc ma foute mata kinga penza et ça kinga propreté mais ça va déjà ça va parce que c'est ça. Injustice et les qui na réseaux sociaux. Alors, il fallait na kaka bongo pour comprendre que non, et le comment BBC azol beza ya solo. To mona batu wana moni kutu batu mususu na ba commentaire ba okomelanga ba komi kutu ya koloba ke non dati kitambala mwana ya nani ya dati kitambala bimaki ya dati kitambala bimaki a finga Belleville amema Belleville likolo to mona nani yango abima pona koya konini koya kotelemela dati na bêtise nyonso sala ki wana Belleville pe aza mwana ya famille Libota et ceux qui a famille Libota ya groupe Simba bomone alors babilo kwa bongo et ça la injustice et ça la passi et ça la vraiment passi bandeko et ça la vraiment passi. J'espère que non la vidéo wana de comprendre que non maman BBC azalaka vrai to azalaka vrai te parce que na kota ki vraiment na longola ki na longola ki penza na molimo na bité ah to kende musuni mais ba oyo penza ba yebi maman BBC na ba nini na ye bolimbisa voilà bande ko to solula nano to zongi susu parce que il faut na éclaircir les kamwango. Je crois to yoka ki na cheki audio ya maman Loketo oyo azolo bake pona ye ako répondre batute bato wana bazoya wana baza batono vide et tout je crois bolanda ki yango na ko répéter yango susu na émission oyo pona kende yango sou bien parce que bomoni voilà sorry la grande famille appelle les okota téléphone nangé commis saturé et ça sous bien je sais pas voilà tozonga na lisolo na biso la grande famille
Famille Libota, je crois, les autres au la 11e épisode, hein? 11e épisode Nabiso, il y a film autres là, na titre il y a couple croisé. Vraiment, lobby déjà na bavarda qui trop sur ça. Et na senga qui na bino famille Libota boko melangai principal, il y a film autres là. Na moni batumsu babi Davina, batumsu babi ba couple nyoso mi balé couple ya Vini na Da Costa, koto balobi Kenon, Sylvie, koto pe balobi Ada. Bomoni, hein? Na piégé bino kaka na eba Kenon, so botala ka film. Bomoni nenge Belvia mi ma biso, hein? Bo tâtonner na principal. Là, c'est Poutine de l'écriture. Pobo zoaye, hein? Pobo comme na niveau na bo zoa ta. Bandeko, tozo continuer boko melangai principal, boko melanga principal la film total. Ba principal baza 5, baza 3, baza combien? Voilà. La grande famille. Je crois titre bomoni pour na kota déjà na ben li solo nanga. Tomoni wana dinana, tomoni dinana la douce, tomoni Poutine de l'écriture, tomoni mama nani la suprême Mobutu, Ursule Pechanga. Black Line et puis nanani na concert na bango oyo ami bengi Aigle Mama Loketo toke nango bongo. Alors likamongo ezanini bandeko, je crois na sala ki analyse moko lelo na tango mais na bayi keno nango ozongi lango pona bete société kitoko na précipita ki kakataka ezaki matière ya Mama Loketo lorsque zolo ba keno ako répondre batouté Mama Loketo aye ko répondre batou jusqu'à ce que Abimi aille ko répondre. Si lorsque on a ça la analyse, il y a le que non à répondre ba tonneau vide T. Qui sont ces tonneaux vides? Parce que ce qui est azaki na bato bien, ba communicateur na ya bien. Je ne pense pas que non il y a linga bima. Et ça manque il y a nini, il y a ba travailleur na ba roulage na ba sa nini, ba travailler bien te, yango ye pa sa nini abimi. Sko kobima wana bimi e bambi ende na se. Et kobima oya bimi wana bandeko to sala analyse to réfléchir sur ça. Comment na ba ne belé depuis a fongo la chaîne. Ba mafinga o eleki sur les réseaux sociaux. Abima ya koloba ke non tout le monde est hypocrite. Nzoka ye moko ne hypocrite ya liboso numéro 00. Là, bomoni Nzambe atikali Nzambe. Dieu reste Dieu. Nzambe aza 3 fois saint et juste. Yé asali théâtre. Na kati ya théâtre ne wana nda lancer message boze la sous na channel message yango na cha nani yango comme ça nde boko comprendre eloko nini nazoluba. Oh, la grande famille. Bolande la grande famille. Et c'est où les trucs la vidéo j'ai déjà lu ça ou comment? Hein? La grande dame en télé ma fois na matata lelo chilobi na koswata na stade mobimba na mafinga na alango na oloba na bitumba to meka na makasi ya beti mais tellement na au-dessus de la mêlée moi ça noko na likolo au-dessus wana ngande na solinga koloba na ningi na yeba au-dessus wana c'est-à-dire quoi? Il y a film okomaka même pas na scénario ozalaka même pas je sais pas aza au-dessus aza likolo ya nani bozomona makambo yango lorsque tosalaka ba analyse na biso bandeko neti ngai mama bébé sina koloba keno toze belé sur les réseaux sociaux tosala musala oyo nga na salaka analyse naka kofinga te naka konnuire pe via batu te nga naka juste ka ko recadrer alors non travail siko na maloba na ye bandeko ya beaucoup de gens babima ba victime na sima ya nani ya Mama Loketo batu ba fingami trop sur les réseaux sociaux ba papa masumu wana nyonso ba fingama. Et on se disait toujours pourquoi la dame a vendu kimia et si longtemps que non batona bazo finga ba kolo ba yaya na ye a collaborer kana bango pourquoi vendaka kimia tobane ko comprendre été pour elle peut-être biso tobane ko ça peut-être elle s'en fout et tout nzoka azaki mutu na kati ya ba makambwana elle était donc azaki principal ou encore azaku tout principal ya kosa nini ya kotinda batu babanda ko finga batu.
yango preuve yango ebimi die reste atikali nzambe atikali juste ye asali filme na ye na kati ya filme na ye nde asali alobi likambo oyo kolanda na mpe na baréalité oyo ezoleka sur les réseaux sociaux na miniti oyo bitumba oyo eza na se peut-être ya Davina oyo Davina vraiment ayelaki ye mpenza boye facture oyeli bato facture te ya snel la rési des eaux oyo nani Davina ayebisaki yo me yo oyende korépondre ya koloba ke non oza na temps wana te parce que nde bongo tokoloba te parce que Davina ayaki alobi non facture na ngai ya mai yango oyo facture na ngai ya snel yango oyo tokende na makambo ya bafacture omemeli bato nani facture wana te esali nini esali ke non na korépondre te parce que soki na bina répondre tolanda osome na kokita te na bara ya mike soki okoki kokita te tina bara ya mike basengaki yo facture oye na facture te mais oye korépondre ke non okokita te c'est-à-dire ke non osi okiti sans pour autant le savoir bongo te la grande famille ça fait très mal bandeko ça fait très mal soki tolobi tolongola ki fanatisme to tiango mopanzi to solola mama Loketo amitandi ye moko je crois que ata ba papa elombe ata ba papa masuba papa la nyoso ba fingama ata voir même ata pasteur de la foi oyo abengisa bango abengisa ye na kuzu na a wiklo ba solola po ba bongisa na ndeko na ye Poutine akena ipe pas Poutine oh naza na problème te c'était juste l'hypocrisie c'était l'hypocrisie tala sikoyo nzambe ndeka tikali nzambe nda tandi a répondre mutu siko a répondre to ba keno a répondre kara communauté nyonso ya que ndenge ba finga ka batu sur les réseaux sociaux po na ye elle est d'accord avec ça et puis azana sima eloko wana deux boza eloko bokolo bate parce que bozo comprendre likambo ngo normalement na mbutu ezoleka na ndenge Davina bimaki soki nga na place na ye na koya ko répondre te nga na place na ye na ovanda kimia mupepe oyo eleka bandeko naza na matière moko ya keno donc les abakwiti bosa ba audio ya kofinga ka ba Ersil Pechanga tout j'ai ça naza nango mais na ozela mupepe eleka azaki mutu moko soki azaki sage alinga répondre ata na théâtre na kati ya filme wana te alinga zela mpepo eleka ou encore aza pe mutu kaka ya ko répondre te po esale ki grande dame azolo bakeno aza likolo aza au-dessus elle n'est pas osate ya yo peut-être pour toi il y a d'autres personnes ba ya obetelo maboko moi ba tona ba ya obetelo maboko après ko betelo maboko mais na coin ba oseka yo ba bi pourquoi osali boye abakuku moko boye na moni na commentaire moko kuna na TikTok alobi ah pourquoi nani star na biso a répondre boye o ezambala moko a répondre makambo eza na se abakuku moko je vi na mona ki commentaire kuna na TikTok abi non mère maman il fallait pas ko bete loko yo obeti faux abakuku na moni na ba commentaire kuna comme pour dire que non tant yo sali yango komona te que non bato baza tant TikTok asa kati ba page ba sima kati eloko wana automatiquement na likambo eza na se au répondre to lo banini la grande famille bongo te eloko na otambola nzela moto akiboma mombo oloba azofinga azoloba nate so valeur soki na répondre osenga na moto akiboma donc abengi bato batono vide bandeko tosola siko place onde esalaki keno na zonga ya kitono vide wana soki ye lelo a se permettre kosala aza na kati ya théâtre aloba babiloko oyo banani bapusi ye eza batono vide parce que okobenga bandeko na baartiste batono vide te ah oui parce que nengo za wana soki Davina zaka tono vide je ne pense pas que non olinga ko benge ata na film na yo moko soki ti lelo elonga Davina za na ba film na yo c'est-à-dire que non Davina za tono vide te otala ki capacité otala ki mutu na ye yango benga ye pe na SBI ya ko jouer sikoyo omoni ke ozana batu o ba osunga yo te ozana batu oyo bazo fongola yo donc ba peso valeur ya ki starte
bango nde bao bamba yo na se sans pour autant les savoir. Pour niveau ya mafinga o bandeko mususu pe bazwa sur les réseaux sociaux. Tomonaka inani awawa bato ebele famille libota ba télémé la belle vie. Ba bi non belle vie, on en a assez, on en a marre, na ba insulte bazo finga yo. Tu es tout oza toujours kimia ozolo beloko mon côté. Eza nini? On a aussi besoin au lobata, te loko moko lobata. Bandeko biso nyoso to fongola misu biso nyoso tango to moni flash belle vie azoloba. To chama toyi. Wana kutu biso nyoso to ozela nini? To ozela ke no belle vie ko relater moko yo salaka boyo kendaka boyo moni tango e mataki kitaki. Nde ba explication biso to banoko ozela na e pas belle vie. Omoni star nenga bima. Star abima ko ya ko calmer situation ko ya ko calmer batu na ye ba fan na ye ya koloba non nazo mona nazo yoka mais naza na temps babilo ko anate moi c'est le travail et loko na ko senga bino bozala makasi et puis bozala plus focalisé na belle vie télévision na babilo ko na ba film na okotisa omoni star Nini pe ezozanga peut-être ata belle vie na ba ma situation nyonso yo ezoleka a répondre pe batuna kati ya filme. A osala ngote parce que filme eza eloko oyo azo édiquer na nous masse. Sikoyo komona soi-disant star, soi-disant aigle, soi-disant que no yaza au-dessus. Ozo ko répondre bato à partir ya ba filme na yo. Siko ba filme na yo, oza ko édiquer masse, oza ko sunga communauté, to oya pe ko lakisa batuke. Yeswe. Ils ont passé, hein? La grande famille, bon aimer, bon partager. Donc, façon oyo mona qui a ko répondre, eza ya ko sa nini, ya ko répondre na kati ya ba filme na yo. C'est-à-dire que notre tient déjà moins côté ba film to tient moins ba film nous ya ko elobi ata nani no nani papa kulutu nani ko fax. Jerry Kobetox plutôt. Jerry Kobetox. Na opese ba mbote sikaza. Na kena ko fax su ndenge ninga pe susu yo, hein? Alongwa na ye na la Chine. Ah, unokoyo. Bozo comprendre bandeko. Jerry Kobetox, papa kulutu a famille libota. Ba film ozo komela bato eza ba film oyo eza bilei ya bientôt ozo pesa bana na yo. Est-ce que ceux qui n'ont bien benga ta sila eloko sali wana osungi communauté te pour lancer message à makasi ya koloba ke non ngana okyo sona na batu nyonso na kati ya nani ya stade, c'est-à-dire que non obatanga kande na sima ya batu na yo otindaka mais ce ko batu no tindaka wana basala kango bien te bakomaka na niveau oyo lingela te yango esali ke non obima oya pe koloba ke non ngai ata na okyo sona na batu nyonso na stade. Est-ce que vous avez tout normal? Dans le monde, il y a siècle ya lelo. Okyo loba ke non, ngana okiko soit nana à ta stade mobimba. C'est-à-dire que non, tu es trop dangereuse. Tu es trop dangereuse. Ndeko moko benginga lobi mama BBC. Nalandi nani audio wana otie wana ya ke non, oyo mama loketo azoloba. Ya ke non akokiko swana na stade mobimba. Soki ko beta na soki ko bunda bakoki ko bunda aza makasi abeti muninga me okyo sala ngote. Atuninga mama BBC, irsi la bana ko vivre na ye ndenge nini. C'est-à-dire maloba na yo bato mususu ba découvrir siko oza nani. Ndeko mususu abenginga lobi mama BBC. Oyebi ke non, mobali na kati ndako alobaka te mais lorsque azomona ba biloko aboye ya mama loketo, mobali pa ba di ko loba non, celle-ci est alekisi. Soi-disant artiste, vous êtes appelé à kosa nini ya ko éduquer masse. Malheureusement, oende ko lakisa batu ta personne. Ya ke no yo ki ko so na stade mobimba. Bande ko likambo eza mulikambo moko mukete. Likambo eza likambo moko mukete bandeko. Boza wana pona kosunga communauté. Boza wana pona ko éduquer communauté. Mais boza ba exemplaire te.
C'est-à-dire que non, eza na mutu mususu na minute ya kobanga yo alobi ke hey! Imaginez mutu pese exemple ya stade. Moïse Mbieka, pasteur Moïse Mbieka kati. Ata botondi si stade neni na kobala te. Mais ce que yo ata stade ane tonda kane to mona ki tonda ki et pas nani na concert à pasteur Mike Kalambay. Donc nombre ya bato wana yo ki oswana na bango. Tu es dangereuse. Moi je trouve que non à niveau wana, ose sous mutu normal to ki oza peut-être ata mutu maseke. Ah oui hein. Pour mutu oloba ke non na ki oswana ta na stade mobimba. C'est grave bande ko bomo nango ka mukiete hein. Toke nango na spiritualité abangisi hein. Ursil Péchang a vivant na ndenge nini. Hein? Banani baza batono vide. Batono vide bazate. Batono vide eza batu o ba osalela yo musala yaya. Bakoki musala te. C'est-à-dire que non, ozo code bango bien te. Il te fallait siko yo moko bima. Siko banani ko lukoko bimela ngo ndenge nini na monde lelo théâtre. Théâtre comme sous bamboa que les lobby attendent comme quoi yo ça no ceux qui humoriste ba pièce théâtrale ya yote humoriste ta babilo ko zo sala ndeka ka babilo ko pe Jérémie asalaka ya bamboa que là ba BBL kuna de Cardozo asali BBL ya zo sala théâtre kuna zo boa que là ka badinga. La grande famille beau aimer beau partager. Il faut un mot comme là, maï, moi jus, moi thé, et ça va bien. La grande famille, vous comprendre les Kambouango? Pour nous, c'est une bouma. Donc, on répond au bouma. Les tonneaux vides font trop de bruit. Merci, roulage. Les tonneaux vides font trop de bruit. Merci, roulage. Qui sont ces roulages? Qui sont ces roulages? Davina, il fallait. Donc il fallait peut-être que. C'est-à-dire que non, on a moni que non, pour nous quitter bien, il faut qu'un artiste et comédien. Si qu'on artiste et comédien, si qu'on boza ba hypocrite. Bon moni na moment oyo. Parce que boyebi que non mutu o ayeko fingi sa batu. Eza mama loketo. Mutu ayeko fingi sa mutu ayeko baby sa théâtre eza yé. Boza sans ignorer. Na ba insulte. Mais lorsque Bomoni Davina pas vu le devant bongo, mais non, Davina, donc elle a osé. Mais il fallait bien siko biplo soutenir siko Davina pour bossa nini, quoi ça non likambouana, y a ba insulte o e utaka na ngambu nae. Bien siko yo eza na kati ya makila. Pour muto ya koloba ke non nga na koki ko swana na koki ko finga ba na stade mobimba. Pardon badi. Pado mbadi. Roulage ezaka kabatu oyo yo otindaka. Théâtre na yo ozo indiquer sous ma cité. Théâtre na yo komi ya bamboake là. Je crois tout le monde qui tolanda qui y a quelques temps passé à jour passé à to yo ka non yo nani ngwa lobaki nani alobaki ça na communicatrice ne moko bima ki alobi ke non ba théâtre ya mama loketo zalaka ya mbwake là bomoni sikoyo vérité yango e uti ko bima ah communicatrice yango pe na yebi yembo na boy na ngaka hotanga kombo na ye alobaki yango très bien que non mama loketo ba théâtre na ye ba film na ye zalaka plus ya mbwake là et voilà. Skobino ba papa, ba mama, na bana, bovandi, boyo kaye, nenga zoe sabino, ngane na zaboye, na kiko swana, na stade mobimba, ta stade toni, na oswana. Yo mamo so vandi na kati anda kuna mobali no na bana. Ozui leson nini place wana. Totu na nanan. Ozui leson nini place wana. C'est-à-dire que no bino bo encaisser ne maloba na ya mabe, ya ke no mutu moko atake no okene rando o répondre ye bongo. Neto mona na ba maloba ya Jérémie et comme na TikTok et comme ba challenge ba to ba komika pas à répondre maloba mabe ya Jérémie. Est-ce que bozo sunga nani communauté bo sunga communauté te? Makambo ezo leka sur les réseaux sociaux mata kita bozaki ba to moko boyebo édiquer ngo ta na ba film.
ndenge ye mama loketo azala muto ba brutalité si combien la taba tout film moko boyake non osala ta bato agoma ndenge ezoleka po yoza muto ba bitumba c'est-à-dire que nos inspiration na yo ekomi ya o ezoleka sur les réseaux sociaux o ezoleka na monde ba comédien o ezoleka sur les champs nde yo zui inspiration oké komi mama boyete so okoka musala ngoto so komi soki pe mwasi yango ya noko ndengo zoloba kendo mikotisa kasi na ndako yango ya mwasi ya noko ya mobali ya na ndako ya noko. C'est par rapport à quoi? Si la aloba encore maman loketo aloba keno naza au-dessus. Au-dessus elle est là monde à YouTube. YouTube ezo salir batou. Nde yo koloba keno za au-dessus na moment cassette ya CD ozalaka wapi? Bane ko succès à YouTube pardon. Succès à YouTube eza makila na munoko. Succès à YouTube. Nzela ya nani? Ya li feloza polé les streets. Siko au-dessus na sens ni. Dans une famille, bon aimer beau partager, beau comme l'anga kuna nan to sila ni na binote famille libota. Bo komelanga ba principal ce qui principal na film auto la couple croisé bo komelanga kuna bo komelanga penza na za besoin na yeba na yebi na ngate bo komelanga ba principal ce qui principal ya film auto la kuna ni couple croisé ah bo komi ko tatoni bo komelanga pardon bo ko parce que na yebi na nga principal teo na yebi principal te yango na sengi bino bo sunga ngai bo komelanga principal ya film auto la couple croisé. Les autres ont na 11e toza les belé wana to yeba ko suka ndenge nini bande ko pardon famille libota bomoni nzembo oyo générique ale bandaka na ba film ya Belleville nzembo wana bandaka wana pardon na lukango na télécharger ngo soki boyebi bokomelanga ba o baza na numéro nanga bokome botindela ngai ata lien ya nzembo wana na télécharger ngo na phone nanga pardon penza pardon na bosana na kosenga bino ba o ba yebi vraiment nzembo wana album mobimba batindela ngo pardon vraiment ba o pe baza na numéro nanga botindela nga ka link et ça bien merci tozo ngana liso na biso famille libote lembaki oh Belleville pona nini bazo finga yozoloba te Belleville boye Irsil pechanga kutu azalaka ne kuna te ye déjà dendaka déjà dina na kutu pene n'en parlons même pas donc ba on bazala tout moko ya monde à part donc ba bêtise donc ba on de ko toki o féliciter ba na minute ok no ba ngonde bazala ba nerf solide dina na okoma ba filmet Poutine kuta koma ba film butu loko amoyi na ba bêtise no c'est-à-dire que non bêtise les cas sur les réseaux sociaux yo lia kango penzo mela kango nde monde na yo que non tu te sens vraiment à l'aise c'est-à-dire que non ndenge communauté ezo betana na réseaux sociaux awa na kombo na yo zo sepelango ozo sepelanango Poutine bima ta oloba Poutine ba communicateur na mama lobata loko moko lobata non tu ko lobangwa biso nyoso to dongola ba misu siko Belleville ye siko mama ye mama mema biso likolo asilisa biso donc to silama kimienie comme pour dire que non une tête faite que kota na bêtise à réseaux sociaux te kokota na bêtise à réseaux sociaux eza pona ba faible yo ya ko finga batu que non soit disant que non ba toro banani ba tono vide mais toi tu es dedans na ba mafinga c'est-à-dire que non tu es aussi faible yo mto soit na stade mobimba c'est-à-dire que non oza faible Poutine abimi bandeko na omona bozala l'aise na oyoka bozala l'aise. Mais la justice de Dieu, il y en a. Bon, mon confusion.
Bon moi siko confusion yo moko yo ko bima yo moko na film o lo baba biloko kola na ba réalité zo les cas sur les champs présentement awa Davina ça sengi yo facture Davina sengi yo facture et comme que non nga za moi si anoko je suis au-dessus non kiko kita na ko se rabaisser te o kiko se rabaisser te maman tu es sûr sikoyo omoni eloko na oloba ke non bino bato bolandaka biso boluka pe ba chaîne ya bino bobanda kolandaka te do ba optia bino na ba confusion moko bota la confusion to tu kota la ka lobi c'était hier avant-hier oyo nani oh mama tumba bimaki alobaki ya alobaki nini alobaki muto apekisi ye eza nani eza mama loketo apekisi ko sala nini ko sala tumba c'est-à-dire que non mot d'ordre pe ya tango bana ko tumba ya ko tumba na e utaka pe kake pa na ye soki totali na makambo azoloba na o nani mama tumba lobaki okomona ke non ezaki na subasima moko ezaki wana ya tango ya gabi abimaka babetela ke nani phone singa koko ale tala kuna eza boye mema ngo likolo toko raisonner bongo na minute oyo siko atali ye moko na batune nyonso amoni te na okoka te na koki bato baokoma te tikanga moko na bimisa bor nda eko bimisa bor oyo abimisi oyo eza pasi ye bandeko soi-disant star omi lobi aigle omi lobi je suis au-dessus ngo ozala bandeko biso kuna na famille libota na Bellevue télévision tozota la film ya couple croisé film wana eza na ba leçon ebele kuna mbwakela eza te éducation na éducation révélation na révélation kuna mawa na matata lelo chilobi na koswata na stade mobimba na mafinga na alango bandeko aokio soit nata na stade mobimba une femme soit disant mwasi ya mutu na okio soit nata na yo mobali yango ozokumbanaka na ye pika kanga sentir serré sentir mwasi alobake no na okio soit na stade mobimba nabangi mupesha ovanda na yaya onde nini mupesha na matata lelo chilobi na koswata na stade mobimba na mafinga na alango na koloba na bitumba tomeka na makasi ya beti mais tellement na au-dessus de la mêlée moi ça noko na likolo au sommet na kokita te na bahaya miki eloko na otambola nzela moto boma mombo oloba azofinga azoloba na question valeur soki na répondre soki nga na moto boma orépondre yaya orépondre oza déjà moto liboma orépondre parce que basengaki o facture basengi o facture yo kolobaki noko répondre te si orépondre siko kozanga korépondre eza ndeni déjà yo répondre te basengaki o facture yo bimi kobima no bimi c'est-à-dire que noko yana na o répondre ya kolobaki no okoya na facture te asi siko na mwana yango michu oyo azosala baza na tableau na michu yango ozotala ocomprendre ka mbala moko ke non oyo ezalaki ke non eza pasi lobi ntango mwana wana akoya suki obimiso akoya kotando libanda kolinga te bana na bayeba faiblesse na yo ozwaka mayele te bana na bayeba faiblesse na yo ozwa mayele te tozao est-ce que toyebaka ke non yo soit disant aigle okobima te orépondre bongo lesu longtemps ke non obima mpona koloba tout le monde est hypocrite oboya ondima no makambo wana ya te ya ke non natindaka bato te naza na bato te boye kaka yo lisusu oye obwaki bato bafingaka ovalorize bango opesi bango bavaleur na bango oconfirme bango na réseaux sociaux oconfirme bango na communauté oconfirme bango na monde na bino baartiste soki yo moto olobi ke no oza capable ya koswana ata na stade mobimba c'est-à-dire que non
tant toyoka kabandeko mususu bapelisi caméra 1h30 bazo finga, c'est-à-dire que no yo za kapé wana ozo contempler ozo Davina a raison, hein. Yakoba na bino, na maman na bino, ba lâche. Omoni qui lâche kune bimi? Bozana ba conseiller te. Lukata ba conseiller te yaya. Yo bongo. Ubambani mabe, hein. Ubambani mabe vraiment. La grande famille, vous aimez beau partager. On est ensemble, hein. On est vraiment ensemble. Merci roulage. Bana misala na yo babimi so libanda, bana misala na yo ba sa musala bien te. Mona soki ozala bana misala yo ko sala eloko moko te. Bana misala eza batu na yo o babimaka ko ya ko fingelo batu. Bao bayaka butulo ko amoi ko finga Belleville makolo poussière ko finga Irsil Pechanga kuna ko finga dinana batu ba pe mate batu ba misala moi nini te baye ko finga bango nde batu misala na yo basali musala bien te ba roulage na yo yo bimi di bando ye na terrain na bango omoni te omoni te la grande famille ka soki na kosi kaka soki na kosi bandeko banani baza bato misala na yo Davina mutu obenga yo ofuta ye caché ozwi phone na yo obengi ye peza na telefone aza na filme boye ko jouer boye pas caché combien caché nanga boye pesa nga libéré o libéré Davina ye aye ko jouer poso o libéraka ye talinga pa ya te parce nani mutu musala na yo bato misala na yo banoza desi na bango babimi so libanda ndenge yo bimi boyo sali boyo éprouver mbala moko keno bato na tango bayaka kofinga bazwaka bakode pa na yo bongo te la grande famille je vous aime hein tokutani prochainement bisous bye tous les belé wana na pourquoi voilà. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.